Bote bandeko balandi ya émission monoko mubange lumbaka solo kasebimisaka makambo malamu. Bandeko lelo tokutani lisusu na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Mbote lisusu. Mbote mingi na bandeko bazolanda émission pe ba o bazokoma ba o baza numéro ya téléphone ta musu bazobenga eza malamu mingi. Na pesi mbote na mama Musika papa Botembe na pesi mbote na mama Bele. Mama Bolingo, mama Lienga, na lingi bino mingi, mama Pembele, lelo ezaki pe tour na bino. Lelo ezaki tour na bino, na lingi bino mingi, vraiment. Lelo toye na lisolo ya lisusu. A peu près kaka ndenge tolobaki liboso wana. Makambo kaka ya mibali yango oyo baza kokosa basi. Nzambe akamba biso akota na lisolo oyo. Apesa biso mayele to sosula. Babengaki ngai na tata moko. Tata na benginga puis mama na landaka ba émission ya monoko mubange lumbaka solo. Vraiment maman c'est vrai que bimisaka makambo malamu. Nalandi émission moko utayi kosala ya makambo ya mabala kaka oyo bana na biso mikolo oyo ba komiko sape bana na biso basi ba komiko sana mibali. Mais oyo penza mama likambo yoko yoka même nga moko tata. Mama naza na bana na nga na boti bana na nga ya basi na ya mibali. Na yebi nzambe na sambelaka. Naza pe mosali ya nzambe mais na koyaki. Zabuye naza na kati ya bana naza na bana na nga basi. Mwasi na nga pe azali. Na kati ya bana na biso wana bana na biso ba yebi mobulu te. Bakotelaka bana te c'est vrai mais bana na nga bayimaka mobulu te. Mwana na nga ayikomona mobali moko azoya na kati ya église na biso. Mobali wana ayikolinga mwana. Tango ayikolinga mwana na biso mwasi, mwana na biso wana abanda kusala salaka na ye. Ayikolinga na mwana pa ayikolinga tout ça makambo komi pa na biso baboti biso pe tondimi. Mais ezalaki ke siko mobali azana mikanda na nuti. Pourquoi mobali azana mukanda te? Maman zalaka na poto oyebi makambo ngo ndenge nitambolaka. Lelo lobi miteme komiko ningana eza lisusu malamu te tokosala ndenge nini. Mwana pe na ndenge asalaka na ye azo appartement na ye avandaka na appartement na ye. Baye koya na ye na mobali. Tango baye koya na mobali ba expliquer situation. Nga na mwasi na nga totalani tolobi tokosala nini. Tolobi na bango bakene nanu totikala kokanisa. Tango bango pe bakei mobali wana dossier ebebi kaka. Mobali wana dossier ebebi kaka. Ekomi siko ke il faut sangisa dossier. Atia kombo na ye na adresse ya mutu moko songolo pakala. Pona nini po dossier efanda. Mamu zalaka wa oyebi makambo. Alors pour dossier fanda azaki na nzela mususu te il fallait akende na adresse ya mwana na biso wana. Tangu yake na adresse ya mwana na biso wana na periode wana mwana na biso pe azosomba pe appartement na ye wana. Isali ke yazo somba kote musu pe mobali sikoyo il fallait aluka place ya kufanda. Ngai na mama tovandi totalani tolobi te loko leza libala. Loko eza libala eke bayaki bapesaki déjà masanga. Donc akuli kovanda na mwana na biso ndako moko. Mwana mobali akili kovanda na mwana ndako moko. Ele kaka nango bien. Eza lisolo umeli mama. Bayi kubuta mwana ya liboso, bayi kubuta mwana ya mibale. Tamba boti mwana ya mibale, mobali aye kozwa siko mikanda oya ye. Kama mobali azwi siko mikanda oya ye po dossier umelaki, mobali siko lera azwi mikanda oya ye, mobali abandi ko changer. Mobali abandi mwa ko changer. Mwasi mwana na biso abandi ko yoka pe pasi na soni pona koyebisa biso. Entre temps mobali wana po disoleza mulayi mobali wana tango akome pa mwana na biso wana awumeli te akene église mususu. L'église wana babimisi ye prophète. Lokola pe makambo koma nango bongo abima prophète. Koma okende église wana amema pe mwana na biso kuna. Biso pe mwana to landelaka nyonso eza te po église nyonso eza nango kaka église. Pe basaki na bango na mboka musu esala eloko te. Mais là, quand on a dit que mbangu boya komi prophète, bon, nzambe mutatombolaka.
mwana mobali oyo kende na mwana na biso ay makambo bandi ko changer mwali kamuke boya tomboki mwali kamuke boya abeti mwana pe azoko akoyebisa biso te bolimbisanga po ana poto ezali kaka keso bakangi ozobeta mwasi na yo oke boloko bakateli yo ba metre kilometre soki metre boye okoma susu wana te mwana kanga motema nzoka nde awa baso sala boye mobali azoluka problème akabwana na mwasi pona nini azaki na mwasi na ye na Kinshasa na bana na ye pe mibali nde bango na lokola zwi mukanda na ye sikoyo abengisa bango me mwana na biso ayebi te mobali oyo motema mabe famille na ye mobali oyo bayebaki makambo oyo nyonso ya ndeko na bango kende baye kobekisa bana mobali abengisi bana naye tango abengisi bana ne mibale atie bango epai ya ndeko na bango ya mobali atie bana na ndeko na ye mepona koluka mukanda akendeke pa ndeko ya mibali te mepona bana akeko bombisa bango kuna mobali akomi tanto akoya na ndaku tanto akoya te moi ça bi ngana so comprendre te ote na sakina musala nzambi ote na saraki bona boy kaka ndenge wana soka muni mwana mwasi asiliki mwa muke ale aloko lobi boy pe na koya te bona boy ye pas so gérer kaka mwana mwasi ayi komona ke no makambo elekeli ye habita ngai fona yebisa baboti na ngai ke ko yebisa baboti tangu mwana yeko yebisa biso likambo mama tozalaki na ngai na mwasi na nga tozala kola paralysé tozondima te ke mwana mobali oyo akoaki kosala biso likambo boye tokoaki ondima te po aza mutu asambelaka epi akoma prophète epai kuna bakendeki mama nzoka nde mobali azoluka azwa oyo aye position aza na mukanda menano azwi ndako te aza na mukanda menano azwi place akotia nani bana te na mwasi alinga bengisa na Kinshasa aya to azo gérer tabana baso fande pa ndeko na ye azo fanda nanu kuna pa mwana na biso mama talaka nanu makambo talaka nanu makambo mama kende bavandaka me kofandesa kisu ya malamu te kofandesa kasu ya malamu te mwasi ayi kofandisa bino ngana zo mona clarté liboso tozalaki boye te me sikoyo na ndako oyo yo te mutu opesaka mbongo na ndako oyo opesaka mbongo te mpo nga nafutaka ndako ndenge nga nazwa yango nafutelaka yango mpo ana poto ndako bazwaka na crédit ozwi obandi kofuta mpe ndambo opesi nanu mwa monta moko bakosenga yo na banke opesi epai ya notaire makambo wana sikoyo ekomi ndambo oyo ozopesa mwana mwasi apesaka ndambo ya mbongo ni mobali aparticipaka te heureusement ke komba mobali epesaki te na kati ya ndako wana ye na bana na ye bana apesaka eloko te mpo na bana apesaka eloko te mpo na bana kaka ye moko mwana mwasi wana ye nde lokola asalaka makambo nyonso asalaka yango mokili mpe eyebi makambo kokulu mwasi moko asambelaka na mobali wana aye komona ndeko mwasi mwana na biso donc aye komona ye abi ngana yoka pasi me soki na yebisi yo makambo na kolinga te ofunda ngai ke nga mutu nafundi yo nga mutu na yebisi yo makambo nini kaka ote po na mobali na yo antuka na mukuse oyebaka ke biso tosaka na bango quartier moko atikaka nde mwasi na bana kuna na Kinshasa ndenge tozoloba boye bana baya bana bazalaka epai ndeko na ye ya mobali bon abi oui bana bazalaka epai ndeko ya mobali ngai nazoyokela nde mawa tangu nazomona oye na église tout ça le mususu pe ye mobali pe boye na ye ngai na motema na ngai na ezokoka te ezosimba te pota musu bokabonye ka na église ndenge wana zoloba no nazoya nzoka nde akei nde sika bana na ye bazali mobali azosala sikoyo kosala wana azosala mbongo na ye azopesa yo te me azozwa charge ya mwana na bana na ye pe azobongisa po mwasi ne oyo aza na mboka kuna aya abi mama mwana alela ngambo nini oyo soni nini oyo nga nazoyokisa baboti na ngai soni nini oyo mobali amemeli ngai pasi nini oyo mobali aye kozokisa ngai naza mwasi ya mobulu te
na botaki pete nazaki jeune fille epai na biso nazalaki na nga pete fille abimaka lelo alobi awa nazali na ngai mwana ya poto bana poto bozo yoka mais makambo ekoyeli ngai na usala nini mama mwana na biso akanga motema te aye koyebisa biso tango aye koyebisa biso tokosala nini deja mai ese sopani tokosala nini mwana tozongisa mwana na biso ndenge ya kuta yeza lisusu te mwana na biso komi deja mwana mama ya bana mibale donc aye kobebisa nanu vi ya mwana na biso toyebisi mwana na biso lokola ye azovanda na ndako na yo malamu bimise na ndako abima na ndako na yo akende osi opesi ye mukanda asi azwi mukanda asi abongi na ye probleme eza wapi akende na ye mwana mwasi aye kosula mwana biso aye kosula na mobali abino nayebi deja ke tala oza boye ozosala boye ozozongisa boye yango wana ngai nalingi ovanda susu na ndako ti opesaka eloko te osalaka mpe eloko te na ndako oyo lokola yo osi ozwi mukanda na nzela na ngai ozwi mukanda ozwi musala obosani origine na source epesi yo biloko wana nyonso papa banda lelo oyo bimisa biloko no na ndako oyo kende nalingi ofanda lisusu na ndako te mbala lobe tumbai ngana kende ngana kokende te ngana kokende te ngati na kolobake nalingi na kende na bima awa nde na kokende lelo atosali ndenge nini ngana kokende te mama munoka mubange lumbaka solo likambo fandi wana mobali aboyi kobima mobali aboyi kobima bakaboli chambre mobali a préféré même kolala na chambre ya mwana ne ya mobali me kobima na ndako kakende libela mama mobali aboyi na motema moko siko mwana na biso ndenge asaleli asala nini toto sala nini makambo oyo bandeko bayoki bozoyoka eza mwana mwasi te moto alobi me tata donc baboti na ye moto baye koloba makambo oyo po tolobela yango pourquoi motema mabe boye nga nalobi malamu nakosa yo mpo na mbongo ke nale mbongo na yo oyo naliaki lipa na yo nayibaki yango me kokosa na bolingo nayebi te soki bokokalika mwana ndenge nini okosa mutu na bolingo ovandi na ye ndako moko nyonso wana motema na yo alobi ke kaka po nazwa mukanda nabengisa mwasi oyo nga nati kaka nayebi te ata bino moko nzoto malili kitoko te kitoko te obebisi bomwana nayebi te so bozoyeba eloko nini nazolobela obebisi bomwana ya mwana mwasi ya bato obotisi ye mpe bana mibale oyo ozozwa charge na bango ata moke te oyo ye moko azozwa charge me yo bengisi ba oyo ayo bana na mbongo wana oyo ozwi parce que ye moto apesi yo mukanda bana na yo baye baze pa ndeko na yo pa yo kende kotalelaka bango na bino bandeko pe na bino bandeko nayebi te ero moko soko vande so kanisa na bino bandeko mutu bondimaka makambo ndenge wana boyebi ngambo nini boza nango na miso ya Nzambe bino pe boza basi bino pe bobota to bokobota bino pe bandeko na bino pe babota to bakobota bana na bino pe bakobotaka bozo yeba makambo nini bozo luka na kati ya vi na bino si ba réclamation yango basali ya Nzambe tozo kaka kuna batondaki babomi soki nini yango famille babomi soki babenga kango ni ba hotel ya famille na ndenga mabete babomi bandoki nyonso ya famille mais non bandoki bazali me kindoki ezali kindoki na ndoki keseni mesala kamisala moko ndoki ayebi ke nazopumbwa meki ndoki makambo ya mabe osala koyebaka te koza pe ndoki me ezaki ndoki te bino boyebi semeki wana soki mpo na ye te
Mais le ndeko na biso mobali azwaki mukanda te. Soki pona yete, po soki mukanda za to kosala pe musala malonga te. Mais ndeko na biso akuti kozwa vite. Mais ndeko na biso tinda mbongo ne na Kinshasa. Mais ne bandeli même bolo bakete kosala bongo te. Hein? Ata bino moko. Siko bana ngani obaye. Bakozala na ngambo oyo tata na memisi bango pona makambo basali mwasi wana na bana na ye. Hein? Mwasi wana pe akouta Kinshasa tango akoyaka. Ye pa kokoyela makambo. Po mobali na ye akosa mwasi ya batu. Na bino batu babengisaka bino peke yaka. Il faut boyebaka mobali yango ndenge nini azweli mukanda. Ha? Biloko wana nyonso luka makambo ato sambeli ato meli Bible pe to zuko pa mayo lobite Bible ngana kokoka yo omelie mobimba vandi na libumu. Me mabe oyo sala ekolanda yo. Ozo lia mbongo mabe. O voyager oye na poto me na mbongo ya mabe. Oye nyoko libatu. Est-ce que zandenge moko tena kuluna ndenge na zoloba? Ezandenge moko tena bato balia kayebi bieke mutu wana zane kuluna ngana kolia na ngai ekosala eloko te, ekosala eloko. Ekosala eloko. Ba parents ya mwana mwasi mutu bazoluba. Mwana mwasi kutu te. Tala pasi na motema ya baboti. To bokoli mwana na biso malamu. To sambelaka. To za basali ya nzambe. Me to ya kokwela makambu ya mabeboyi na mwana na biso. Soni mawa baboti baleli bandeko nanga ndeko mobali olobesa prophète ozo prophétiser pona bato me kalate yo bako prophétiser le yo nde bako prophétiser le yo potango yo kokwela likambo bato musunde bako yebiso ke kanisa mabe oyo sala so ba prophète solo basali. Eza mabe makasi. Mabe makasi. Alors, ndeko mwasi oyo, soke zalaki kendako oyo ya somba wana. Amiko sakati ya kombo ya mobali na kati. Elinga ezandenge nini? Elinga kezalela ndenge nini? Mbela suye ndako. Siko eloko nini efandisi ye? Eloko efandisi ye parce que azako sala nini? Abomba nanu oya yembongo. Po akende kozwa ndako oyo mwasi wana kouta Kinshasa ko ya bavandi na bana. C'est ça, non? Ozolela muninga, nazalata na chambre moko wana na bana, po mbongo nanga sikonga na bongisa situation nanga kote mususu. To banga kape masumu, ko pardon, hein? To banga kape nzambe. Hein? To banga kape, tozolo bakaka na za musali ya nzambe. Batu beba zoya kopesa mutu epa ina yo po impose bango maboko. Batu beba yeba bondeli, oyepe ote, pas prophète bondela po nanga, o bondeli pe. Ozoti azoma mika bango nini na mutu, bandeko botuna kabena nu mutu ya uta wapi pa koma prophète ya koma kosale la nzambe ponga na landa ye botuna kananu tela makambu ndenge sobima soki biso to bando bimisa bakombo abatu ekozala ndenge nini ebele bakopike ba crise ebele bakopike ba crise na kati ya likambo yo nyokoli mwana mwasi ya batu onyokoli baboti ya mwana mwasi wana me yo poko nyokwa makoleka pona bana na yo. Mema wapona bana na yo oba yebi na bango te pe bako yeba teke pasi yo kwa biso tata na biso mutu alukela ki biso ango. Pe ma wapona mwasi yako uta na mboka tangu yako ya makambo yako kuta na ngope ako yeba te tangu mususu ke mubali na ngande mutu alukela kinga makambo. Pona ndimi teke mwasi wana na mboko yebi saka yeke no na kosa mwana mwasi moko boy pa pesa ngamukana. Na yebi te po batu musuba ndimaka na bango. Toza wapi? Toza wapi? Osambu isi libota mobimba. Yonga nzame omoni ko za gangi. Pi ozolala na ndako mwana mwasi wana boyi kokende. Po yebi balwa ya poto. Ke fo ke no telema devant ba juge po ateki kombono na adresse na ye. Fo bozala bino mibale yo ndima ke nazobima. Yango no kotisi na boloko. Po na yo kotisi mwana mwasi na boloko na yo. Andi mo vanda na ndako na ye po na yo sako bimona ki oza makasi. Na mone liye na za mutu wa makasi. Alo lobo za prophète nzambe shika baba. Ha? Yango na lobaka ko shika baba wana ezana batu muso bandiko shika baba ti okomi pe baba libela. Moyema loba muso bimeza to komi kaka baba. Po trop c'est trop. Oyoka oyo. Olanda oyo. Vraiment likamu nini oyo? Baboti ya mwana mwasi. Ezaka conseil na so pesa bino.
bolemba te kosambela. Boza ba témoin ya makambo ekweli mwana na bino. Ezali te ke mwana ayokelaka bino te. Me bino bolobi te lokola mobali oyo aye apesi mwa masanga. Nzambe. Tondimi bavanda na mwana. Po mobali azala libanda te. Mawa. Bo bino bokanisi mawa ya motema na bino na nzamba amoni yango te. Bino bokanisi mawa na motema na bino na bolukeli ye place po avanda nzamba amoni yango te. Oyi batu musu balobaka mutu wana soka aleli no etalaka nango te ke mutu oyo sali mabe alela. Etalaka wana te. Wana eza mate ya mususu bozwaka. Alela te. Mais Nzambe balobi na ye azali El Shaddai, azali omniprésent. Azomona nyonso ezoleka. Ebandeliti suka azomona yo makambo nyonso ezosala. Bambeba nyonso azomona. Na motema pe oyo ezolela azomona. Alela te. Ote po alobaka ata alobi te. Mais koma mabongo. Ke mabe oyo ezosala wana un jour ekozongela yo. Iloba Nzambe lobi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Ebele ya makambo ezoleka na ba église. Ebele ya bato bazo sambela. Mais source na origine ya pasi oyebi yango te. Ozo wela ko sambela, oui sambela. Mais source ifasa na makambo to solo beza makambo minene. Mwana batu. Okuti ye mobimba. Mwana batu. Azo sala na ye. Nzambe na ngai. Yo ke ko dondwa. Yo so kan soso dondwa. Ndako wana zolala wana yo so mona ke za makasi. Okobengisa mwasi no so mona pe yo penzo koki. Papa. Repends-toi. Papa, bongwana. Tangu yango yo. Po tangu yango ko ako balukela yo. Okozange siko kolelela. Nzamba pesi yo temps. Mukando zu ya ofele wana. Pona yo moni yango ya ofele. Sa kuto ofele te mukanda ya koyiba ya escroquerie. Bane obengisi na escroquerie. Ovandi pe na chambre wana. Po escroquer mbongo ya mwana mwasi wana ke ya yo ebanda kozala sika moko. Komsa mukolo bobimi na yo. Yo okuno vuami. Papa ki mvuama wana nyonso. Ekopula un jour. Meta mususu okobosana place tika vi na yo. Bande kwa mibali bino batu bozo kama kambo yo. Soki ozali pe na kawa na tika. Soko lingo banda kosala likambo tika ezaki gangi te. Ekozongelo un jour. Oyebi lelo tozoloba bato ebele babenga ngatala mutu boye likambo boye songeli mama to lobelango awe zalaka te. Ebele basokoyela pe makambo. To ebele basokoyela makambo. Na oki pasi pona baboti surtout. Eso ki mona mosu ya salaka te. Mais Nzambe asali ki azosala. Nzambe asali ki asomi mu appartement na. Hey. Tata olali pe pongi, olamuki pe na tongo ke yo lobi na sali na nko. Nkonde iniquité te, oyebi mabe oyozosala. Nde iniquité Nzambe boya. Émission na biso kende ke musika te. Po otoloba kwa nitikala na miteme fanda. Yebisa baninga lobela bango lisolo oyo. Po esungata moko lisusu. Kola pambola bino na mbala sima nde tomonane. Ciao.